Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Raphaël Voulou de l'église Christ et Compagnon, Crisco en sigle. Bien-aimés, je vais vous exhorter du passage qui est dans le 1er Pierre au 4e chapitre et au 7e verset. La Bible nous dit: la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Ici, nous savons tous que nous avançons vers la fin de l'année. Et ce n'est pas l'année seulement qui va vers sa fin, mais la Bible dit toutes choses. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons, parce que le mal que l'ennemi amène dans notre vie, leur fin s'approche. Ce que l'ennemi a planté en nous, leur fin approche. Ce n'est pas seulement la fin de l'année qui va toucher à sa fin, mais même les pratiques négatives de l'ennemi s'approchent à leur fin. Le monde, nous voyons comment le monde est présentement dans la turbulence. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est le début de la fin. Nous avançons, parce que la fin du monde, c'est un long processus. Et la fin du monde ne peut pas venir sans que les grands événements que nous attendons, qui est l'enlèvement, soient réalisés, prennent place. Donc, ce n'est que le début. Et Jésus avait dit: vous entendrez le bruit des guerres, les guerres, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors, bien-aimés, on nous parle de cet événement de la fin des choses, et dans ce passage-là, on nous a encore montré quelle attitude à prendre. La Bible dit que nous devons être sobres, sages, et nous devons vaguer à la prière. C'est pourquoi j'invite tout le monde à exercer la sagesse, à être sobre. Donc, soyez équilibrés dans le comportement. Ne faites pas n'importe quoi, ne suivez pas n'importe qui, mais soyez sobre. Et surtout, à cette période de fin de l'année, soyons sobres, faisons les choses selon le guide du Saint-Esprit. Et ne copions pas, ne soyons pas influencés par n'importe qui. Amen. Amoni que na église wana basa na faiblesse de il faut mutuboye azala po asunga bango. Amoni que na pays wana na mboka wana basa na faiblesse de il faut mutuboye azala po asunga bango. Mais tant tokoya na mokili okomi na mokili tata na yo mama na yo atali yo alobi te biso na famille na biso toza na pilote te yo kade lokolo oza molai boye il faut okoma pilote, mais na famille wana boza na bino na avion te, mais bolingi mwana akoma pilote parce que omonaka na aéroport ndenge bapilote bakendeke. Alors kade bobali koforce ye akoma pilote ntango akokende kuna aza na plus de chance ya kozala desi lokuta akomi desi
ayokoli technique nyonso, mais parfois à se retrouver. Parfois nous avons batinda ye tade yo kozala agronome, on peut produire bien. Voilà. Ce qui aux un destin au Yanzambe, aux autant de la destin Yanzambe, tu as plus de chances de réussir ma vie. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Nzambe soka loba ke tade yo kozala agronome au sali mosala wana grâce à Nzambe et accompagner yo et vous réussir facilement parce que ça vous sala là yo. Tango toye na mokili ba parents ba forcer yo na domaine songolo. Et parfois mission Nzambe atindela yo okokisi yango te. Tala Yesu pe tango yaka akomeli na famille ya Joseph pe Marie. Abana na musala nini? Charpentier, n'est-ce pas? Charpentier. Bakobongo bake kosala ba porte ya ndako oyo basali charpente, mais Yesu ayeba te oyo yango te batindela ngai. Est-ce que vous comprenez? À l'âge de 12 ans, à temple, abali ko poser la question, tant que vous écoutez, ma parole est à l'obédience. Tikana sala, les affaires de qui? De mon père. Est-ce que yo avez affaire de tata na yo? Au comment on va faire ya nani? Au côté na musala ya nani? Banani batinda yo. Ton père qui t'a envoyé sur la terre, atinda esprit na ye, kati na yo, aona mokili, ayezana mosala atindela yo oya kosala. Amen. Yesu kama monde non. Na ko continuer kozala charpentier te, nazana mosala. Na yele na mokili oyo. Je dois accomplir la volonté de qui? La volonté de qui? De mon père. Source ya ba échec na biso na vie. Ozawana ozoko sa volonté ya tata na yo, volonté ya maman na yo, et puis parfois volonté ya yo moko. C'est pourquoi na vie na yo eloko ya liboso osengeli kosengaka na babonde na yo tunaka Nzambe otindanga na mokili oyo mpona nini? Moko découvrir biti na yo na mokili, volonté ya Nzambe mpona yo e obandi kosala yango nde ekodéclenche oyo ezali succès na yo, réussite na yo. Alléluia! Parce que Nzambe akoaccompagne yo na nyonso kosala. Mais biso tozo vivre na tricherie, na comparaison. Loko na moni papa Koyola alati chemise ya bleu ciel na banzela ngape na ngai pe ifo na luka yango kaka. Natiki musala na ke zando na ke na commerce na koti na ko nazolo ka chemise moko ya bleu ciel na banzela. Distraction, loba distraction. Déviation, loba déviation. Alors, il faut que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers. Le voyageur. Nous sommes voyageurs. Le étranger. Bon, quand ça m'a mis, vous avez voyagé,
toza étranger. Bon voilà, c'est dans 1er Pierre, chapitre 2, je crois, verset 11. Chapitre 2, verset 11. Seigneur. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises chargées du fond, la gueule, l'âme. Zongela, Tanga Malem Kobatayok. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers, oui, de vous, à vous abstenir des convoitises chargées du fond, la gueule, à l'âme. balinga na ngai nazolendisa bino lokola bato oyo baza na mobembo mpe bapaya. Loba naza mopaya, loba naza voyageur na mokili oyo. Voilà pourquoi tolobi de l'éternité à l'éternité. Touti na éternité, toye na mokili, to silisi parcours na biso na mokili et tokozonga lisusu na éternité. Est-ce que vous comprenez? Touti na éternité, toye na mokili, tosali parcours na biso ti awa tozongi lisusu na éternité. Ozali voyageur, ozali étranger, koya kokangama na biloko ya mokili te, koya kokufa mpo na biloko ya mokili te. Parce que comportement na biso lelo mutu nyonso surtout chrétien ava andima ke nzambe azali, il faut ye asomba na motuka na mokili awa, il faut asomba na lopango, il faut asala na voyage na poto, il faut abala nanu, il faut abota nanu. Botika na yebisa bino pourquoi nzambe atinda biso na mokili. Moni awa tozalaka esprit, toza ba esprit na présence ya nzambe. Alors esprit na yo devant nzambe emesana ko vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Mais tant nzambe akotinda yo atindi esprit oyo na mokili, okoti na libumu ya mama, yeba ke oye ko expérimenter oyo ezali difficulté, ba souffrance, et Job alobi bomoi ya mwana oyo abotami na mwasi ezali mokuse me etondi na bapasi. Amen. Esprit na yo eye en face ya adversité, ya opposition, ya bitumba, ya kowela awa na mokili. Mais yo en tant que mwana nzambe, bolingo oyo ozwa epai ya nzambe, il faut omanifester yango awa na mokili. Amen. Est-ce que vous comprenez? Imagine toi, nazwa exemple, yo obotama na Kinshasa awa, nazwa exemple posa botama soki na makampagne na Gombe na Montfleury, sikoyo olongo bamemi yo na zamba, soki na forêt de Mayombe, soki na Équateur, oke kuna même bougie eza te, tanga banzete bongo 17h soki ye molili oyo ezalaka na bamboka wana, on dirait kosimba yango, on dirait molili ezoko okotia loboko nde kosimba molili. Mais yo okotami na Gombe na makampagne, soki oza motema makasi te okobanda kolela ata kuna, et puis okobima même na petit besoin te, ozokanisa te okokufa, bakolia yo, bakosala yo nini. Et puis olamuki na ntongo
robinet kuna ezalaka te. Il faut kita ngomba okeluka mai ntango ozokende kuna ezala pre okokroise na banyoka keba na banyama oyo ya mabe bazali bozala toujours prêt. Est-ce que ololanda oke na mai tala bien parfois ngando azali ou bien nyoka bascorpion bascolopendre oyo bazala makolo ebelebele. Donc banda kovivre na ekenge paresse ozalaka nango na Kinshasa, négligence ozalaka nango na Kinshasa, kosala yango lisusu te, mais tuna zala prudent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ndenge touta na likolo toye na mokili, na mokili oyo zala prudent. Zala nini? Tout peut arriver. Na mokili babomaka, na mokili bafingaka, na mokili babetaka, na mokili bayibaka, na mokili bakosaka. Et lelo mokili a développé lisusu bapoison. Lokuta kaka na mokili est-ce na lelo bapoison ezali eza te. Donc il faut que vivre na ekenge mais koperde bolingo na yo oyo ya Nzambe te. Alléluia. Awa na mokili donc Nzambe atindi biso mpona tomanifeste bolingo wana oyo tozwa oyo toyekola epanda ye toya komanifeste yango awa na mokili mais avec prudence. Amen. Yesu aloba, j'ai vu en voix comme des colombes. Mais soyez prudents comme les serpents. Oh, de côté. Ça va simple, mais prudent. Manifestez bolingo. Oyo, ozwa epai ya Nzambe. Manifestez yango na mokili. Donc toye kokembisa esprit oyo eutaki awa toye na mokili awa mpona to expérimenter l'adversité, bitumba, koyinana, kobundisa. Donc nyonso wana malgré ça mais yo koba ko exercer l'amour oyo yekola epai na Nzambe. Amen. Ndeko aza pembe na yo linga ye. Osiliki na lobi tala sirema oza mwana Nzambe oyo uta epai na Nzambe oye na mokili tika bolingo oyo omona epai ya Nzambe omanifeste yango na mokili. Amen. Tala ndeko aza pembe na yo sepela na ye linga ye. Amen. Soki bolingo wana erenye tokozala na esengo lokuta tokozala na kimia mpe bolamu ekosalema. Mais ntango toya kobota mpa mama otali elongo ya mama na yo otali elongo ya tata na yo alo mama na yo abandi kolakisa yo tala yo ndenge oza boye yo oza mokongo oza nani oza mokongo oyo moluba oyo mongala oyo moswahili yo oza mokongo makambo bandi kobongana. Est-ce que oza comprendre? Awa oza kokoma te bolingo mais ntango eboteli epai ya mama babandi kolakisa yo tala nga mokolo moko wana toza na ngeli mwana na ngai soki ntongo etani alamuki alo ake epai bavoisin alo mokosu na tongo wana mama abendi mato tala yo mbala ya suka na moni yo okende kokotaka na bandako na okende kolia biloko ya bato tala mokolo nakomona yo lisusu nakotya yo pempeni na miso mwana azo mama abutala
yo bande kuna yo ya discerne ya marli ya ledija mama bande ko tangila oyo wana tozaka ko lupango moko roki toza nano na chambre taka kabimi babenge yaka yo kamwa yo ozobenga pona ni est-ce que ngana zambe kuna bino ngai na bino tozaka lupango moko nde kuna ngai ya discerne yana taka tefelema mama ndenga yekiseke oyo na yesu mama ta chikoto ko bimali bata ndengeni bozo benga ngako bachanga kilipi na misu taka ndenge mama lobaki yo kaba mama pasteur no bisoto funa kaba ndenge jour wan to lobaki ndenge ko bimali bata mosala tosala na mokili mokauti na ye na bolingo epai ya nzambe kimia esembe ntango ye awa babina sali mpo molingani tanga masolo boucle